Personnalité. Bonjour, bonsoir, abonnés sur la personnalité TV et si Kezwa Mibino. Et ça, humble servante Sabino Doli à Kambi Babi, la Sankouroise, Kakande Naïb Sabino qui TV Zanon, radio TV Zabili, Bosenga qui va mal la Sankouroise, qui t'a Katsa Bibo, Naba qui va demander des ébélés, Nazo répondre à la demande à Moko, selon temps au Ezope Sama. Le levant na baki na répondre bateau basenga ki bibwa na kiti vana na bibwa babi capital en selende bibwa bino mo bozomona dans un commentaire au sala te ba onso bazala posa osomba mapangu ana bibwa boza mitema okita bino mo boza ka makasa ko capturer le pango SPSA bino po bosomba vraiment bino bo s'abonner massivement à la personnalité TV wana moni mama Doris Lema la personnalité toza toujours na pona ko sa musa to l'accepter mapango ezote kama awa na commune na quartier Bibwa. Abonné na biso à la personnalité TV toujours 42 na yebisa bino na zala wana pona ko répondre na ba demande na bino abonné na biso so bosenga biso to kita awa na commune Nsele awa na quartier Bibwa Doli à Kambila Sankouroise déjà commis lopango ne bozomona wana eza na commune Nsele na quartier Bibwa nazotambola toujours na agence Mabe 0 ba associé biso na agence mususu papa moko se présenter a kopesa ba abonné na biso ba mbote papa pusana opesa ba abonné na biso ba mboto se présenter mbote na bino nyonso bolandi biso pe bonjour papa. Bonjour maman. Ok papa t'as la caméra et ça rend bien pour ta caméra abonné na biso ya France, il y a Belgique, il y a Allemagne, il y a Italie, Australie. Balinga boye biso monto sola polele toza awa na lopango ba kolinga ba dimension lopango yo eza combien peu lopango eza situé na kwa nini? Awa ndenge eza boye eza justement toza na commune Nsele mais na quartier ya Bibwa. Lopango eza justement kaka na entrée ya Sebeko. Soko commune na Bibwa na Sébastien en face entrée à Sebeko au côté eza na coin place na eza 24 mètres sur 17. OK 24 sur 17 ne bozomona étendu au eza 24 sur 17 mais tout le monde y a ndako moko eza awa papa toujours tamwa malembe poto visiter ndako moko eza awa ndako yo eza combien de chambres na kati ou expliquer bato bazotala biso. Bon ndako ndenge eza boye eza ndako monene eza 4 chambres salon douche eza na kati nini cuisine eza na kati. Bon, espace eza pe na courant déjà ABC. Courant peut toujours kaka ya carte prépayée awa na Bibwa. Ouais, toujours carte prépayée. Eza déjà clôturé, tika na liboso na sinde bozo ko mona bino moko. Ndepe ba gisère bazo ko sala eza na musala ya suscité. Ya ko matsa clôture et kota eza juste clôture liboso. Espace ezali nango le bokanga na liboso après esili juste. Portail que papa nanga sikoyo to mo le pango ngo pesi biso dimension et puis to kolinga to e ba prix nango bazoteka na combien. OK toza baza ba commissionnaire mibale papa yo pour se présenter na babonné na biso ya la personnalité TV wana to to mo papa gi alobi ba bi mutu pas à part na o lo ba ndenge na bango na agence na bango batambolaka papa gi atiki malobe papa na biso ya ko se présenter. Moi c'est monsieur José. OK monsieur José babonné na biso ba yambio vraiment ba sepeli parce que ba na posa ya osomba mapangu na Bibwa papa José le pango yo ba chango combien? Oui, premièrement le pango yo ngande na historique nango. Parce que ngande mna sombisa ko nango pas à résider awa. Comprendre? Dimension nango zali 17 mètres sur 25. Ndako zali 3 chambres, salon, cuisine, douche, salle de bain na kati. Et puis toilette à visiteur et yango wana. Prix nango zali 140 000 à discuter. OK, papa na biso José 140 000 dollars à discuter. Ndeto so ana babonné na biso to benda na malembe siko papa na biso José sur 140 000 dollars à discuter na poto monyo vraiment na boulevard awa na boulevard so mutakoti kama moko akomi papa José koya pesa biso bazo suka na combien bazo suka vraiment na combien parce que to moni vraiment ba poto TV za radio TV ezaka bilili vraiment Arlette Matoko wana bozomona boulevard Lumumba vraiment okitimba moko komi na lopangu na ya kosamba kutu ezate wana ba camion zo kiteke plaza o ezo mataboye ezo kende ba terre jaune ezo kende bitabe kende aéroport papa siko basuki nango na combien? Bon en matière à vente dernier prix ezaka pas acheteur à la 140 à du cité
C'est question les deux parties bakutana va trouver terrain d'entente affaire et salami. Deux parties bakutana ba ça terrain d'entente. Ngana ba abonné na biso to sola parce que batali le pan c'est 140 000. Faut pas avoir moi image. So mutabi que nga na place na za so na Angola, so na Afrique du Sud, so na Italie, na koza na 100 000 ou 120. Et kende to ke kende te yo sola kina vendeur. Vendeur a ko biso que moni loko image nango so c'est 140 000, 100 000 ko le kanango. Ouais, 120 au marché. Ok, papa Nabiso, José a le bis 120 000 $. Et que les canangos, binomo, na bagister, bazali, liboso, on a payé courant zali. Courant zali ABC, système à compteur. Tu vois, l'électricité, on a bagister, pardon. Bagister, bazo, ça là déjà, commentaire, ça, les athées, bomoni, qui est place, on a déjà courant zalara. Emplacement moro ya kitoko soki po sombika lopango mbama oza mobimba hein ozwi mka portail ba tia nga osoi kana bagister et ça vraiment bien hein oye na mutuka na directement comme ata na butu na aéroport Anjili okiti maman bibwa vraiment kulu na zalrate papa pour assurer ba nyonso bana e banda biso moto stopango vraiment bibwa eza capitale la commune Nsele. Ils ont tourné donc 24 sur 24, parce que là on a bango, j'ai pas un bana ils arrêtent. Ok, papa Abi. Papa Abi commune Nsele, hein? Abi capitale la commune Nsele, babé Zabibwa. Eh, bana place à Boza wapi. Non, bana place à Bayebi soirango. Bana place à Bayebi, babi ba chebino biba. C'est Bibwa. Ok, ngapé na ocha commentaire, rien à dire. La capitale de la commune Nsele c'est Bibwa babi o ba somba Bibwa ba somi na ba capitale ya commune Nsele parce que tozo mona awa babi eza capitale vraiment tout le monde a un président en live donc Fachi awa lembisa moi vitesse ezala à l'époque à Chinaram notre président a lembisa moi vitesse pina no bikamo ezali awa aleki bikamo eza kata Bibwa merci biso tozo tambaka na agence ya papa José na papa Guy l'agence c'est 1000 solutions. Donc chez moi, il n'y a que la solution. Oh, agence à papa José, 1000 solutions, puis ma B0, c'est que ça, Koyinda, biso tozo tamboaka, le monde a bango, a pas ngo tekama, a na kata Bibwa, capitale Nsele. Biso tozo continuer toujours dans l'agence 1000 solutions, papa José, papa Guy, na plus agence ma B0, na moni maman Patricia, na moni sous ma B0 yemoko, toza toujours quand nanda ko eza baba mapango eza penbe na boulevard, toujours quand na commune Nsele, na quartier Bibwa bomoni vraiment que eza quartier mo bato baso tonga bien bomoi baninga ba voisin ba wana bazo tonga ba musu ba komi na ba au niveau ya ba leton na ngambu kuna ba ndia ba ko sala fondation ya ba moellon bomo ba maçon bazo balola ba kayas na ciment. Papa José toza na toujours ko tout na papa José apesa biso dimension ya le pango eza combien de mètres sur combien pour na ba bonné ya biso ba olanda biso ba yeba mesure à le pango. Damien. Oui, dimension ezali 20 sur 28. 20 sur 28 toujours pembe na boulevard. Sur boulevard. OK, référence nango ezani parce que kuna tozaki somtenga ki tapoza peka boulevard ba ko tcha pa arrêt. Référence à biso ezali concession ya Silo. OK, en face à Silo Star. OK, en face Koni grand frère Nende Mutasala à Pascal. OK. Silo Star aza Koni Nanjil entrée Kimbuta. Soficom et tout yenda te kawana. Yende sikoza voisin na biso na lopango. OK, babi arrêt Silo Star car da boulevard so kiti maman lopango yango na moni vraiment papa nanga batiango combien? Batiango 90 000 à discuter. 90 000 $ à discuter ya kosamba ku des ate bino mozo tala mitu kezo le kalikolo 90 000 à discuter wana papa na ngai na 90 000 na somme tamona na 80 000 ou 85 000 € kende to e kende te. C'est question bakutana acheteur na vendeur bakutani basoli. OK babi li solo basola bon kaka babi mosombi nda ka na plafond moteka chaka na enda cheta 90 000 wana soki mbongo ekiti na mesa mbongo ezalaka na pouvoir mususu négociation esalama. Tout est négociable. Donc il n'y a aucun problème. OK, tout est négociable de papa na biso à lobby papa ngai message nous lancer na abonné na biso à personnalité TV o baso c'est per quartier Bibwa ça bon que mai ezali courant ezali to ezandeni ba yeba position. Bon ici il y a tout mai ezali, l'énergie, courant ezali,
Et puis ils ont habité, tu vois, de part et d'autre, il y a des gens, ça promet quoi. Donc la matière est en vente, on est intact, le pan est en vente, quartiers au promettre, sont dans l'idée au somba, c'est pas un problème. Merci biso zo continue car agence 1000 solutions abi boko tobo s'abonner. Penza wana boy to vanda lisanga. Boya vraiment vanda lisanga na commune en Sélé à la quartier Bibwa, capitale ya Sélé. Donc plus tard c'est la quartier présidentiel donc chez nous ici il y a tout là. So boye bon mon arabe comme. Abi soki boye boko mona bikamwa bo soki bo s'abonner pe na la personnalité TV beaucoup monde va bikamwa na pe no vraiment boza toujours connecté bo s'abonner biso tozo tambola kana mapango ezote kama ana commune en Sélé na quartier Bibwa tozo continuer ka kotala mapango ezote kama ana commune en Sélé awana quartier Bibwa bino mozo mona nde babenga vraiment capitale en Sélé ba poto TV za radio TV za bilili bino mona vraiment que ils avaient un capital en Sélé. Vous avez à 2 niveaux. Bazoté quand on appelle 100 mètres à boulevard, on va musicater en assima. Ok, babi, il y a encore ça référence papa José, on doit bien au mini bien. Un gars dans un quartier, pesa bana poto, ou ça va en référence. Il y a nako à 2 niveaux. Ils ont vraiment wapi. Puis le pont en dimension, on les a combien? Oui, donc tout ça précisément. Bana poto baebi na Sima Sébastien place bana ok bana obeta donc place ville Tumba na obeta ba consort ils a deuxième avenue à boulevard le pont ezali 20 sur 22 nanda kande bomo na za 2 niveaux c'est bien construit donc ils a pem na inane ndako donc yanda ko meto misika donc Bika na sima bana ok toza ba na Sébastien deuxième avenue après boulevard esika papa na biso Lutumba sima ndo beta que son âme repose en paix ba toso ba sepé dans le pont ba beza 20 sur 20 ba tiango score 20 sur 22 s'il te plaît, excusez ngai et s'il vous plaît excusez ngai ça 20 sur 22 papa na ngai bazote quand on a combien pour bato batali on va ba sepé pour ndako on zo pesa vraiment petit au vanda ça a 300 000 $300,000 à débattre. Pendant José, 300 000, est-ce que vous avez 250 000 ou 260 000 euros les cartes? Bon, dans les 250, on a affaire avec ça. 250 000 babi affaire avec ça, ma biso vraiment tous autant le long na caméra na biso pour TV et za radio TV za rabili libomona espace pe étendu à le pan on ndenge zali bino mo mona va commentaire à ça la te miso ezomona hein quand des TV za radio TV za rabili pozomona ke mai ezali courant ya ABCP awa ezali biso na ingénieur metitima tozotambola toujours pour na kosala vraiment hein c'est vraiment ya babone ya biso balukaki lopango na kati ya bibwa bomoni ke mai ezokule awa bozomona pe espace na sima ezali okocha jardin na awa so bipo créer lo na pe ko bete ya balocataire na lo na sima awa obando zela on peut kara mbongo et ça la vraiment bien parce que babi mabele vraiment ezali place au bomba mbongo mabene babomba mbongo awa biso agence 1000 solutions ezolakisa biso kaka bamapango ezotekama awa na plaza mapango ezotekama awa na bibwa bolimbisa mba parce que po plaza vraiment ekotanga mingi toza toujours na bibwa na commune ya Sélé. Ok papa ningo bakisa mwa liloba nini oh papa azovanda pour ça na papa mwana ve alinga lobela babone ya biso otupa ngamu na sala garda na kata ringi mubimba iza bien bayebake iza biso boya bikande ça normal nyonso iza calme babanga te babanga na bango eloko te frappe te soda Israël azozela bango. Ok, Israël a vu boya somba le pont à propre boya bien boya problème exact bien mon espace est ça vraiment batonyo bien soda Israël a remonté peine ingénieur métier so ko benda moi 4 pour ça la bien. Abonnez à la personnalité TV Zaka Radio TV Zarabilili wan tomati déjà na deuxième niveau bozo mon biso toza da likolo hein na papa na biso José agence 1000 fait na agence mabezi o bazo tamusa biso o bozo mona hein paysage aneza banda wan bozo mona ba voisin o baza tout autour ya ndako bazo teka 300 000 à débattre à na commune en Sélé na quartier Bibwa toza o bozo mona za salon o isa avant toza en quartier salon. Tous en cas salon commentaire vraiment au salle les athées Billy en mon loba ingénieur médecine d'azobende ya bino mona après awa tozo kendo ta la ba chambre
bino mo mona ke salon vraiment les espace mora bien salon ça va salon mora bien commentaire mingi ça ezate na mo va salon ezo sepeli ça un bisi bazabaka na motema mon général John Kimbabu bozo mona véranda peza awa to robima biso ba biso awa et ça là on bien toujours la sabino commentaire au ça les ate obimi na véranda na so ko ki mulunge oyo zo mo pepe neti nga pe beti mo poster na awa ingénieur médecine na mo ba voisin nyonso ba voisin ngamba on pe ba tonu bilo na mo likolo avenue propre avenue kimia au moins kenda ko mo vraiment maeza couré ezali vraiment place mora bien la sima Sébastien ainsi que papa biso lutumba simaro ando beta ba concert bino mo bozo mona commentaire vraiment ça ezate toujours tala talaka ndako nde toujours ta mon ingénieur médecine bonne biso la personnalité TV kaka ndé biso bino to koti na kata ndako na ezaki deux niveaux a bozo mona toza na chambre ba parents bino mo bozo mona commentaire mingi ngako ça les ate quand biso bino ko TV za la radio TV za bilili bozo mona déjà yangwa bozo mona salle de bain zawana nyonso eza na propre kitoko kaka yo moto ya osomba ezosenga kaka yo moko ozala wana mpona talaka bino moko dada mosala nyonso deya papa asilisaki awa toza na kati ya salle de bain bozomona bino moko commentaire mingimingi osala te na la personnalité TV toya kolakisa bino vaa bandako oyo ezotekama bandako ya propre bandako eza na problème te kobanga na yo te so osepe na ndako oyo obenka mama Doris Lema la personnalité fumu na gaz la s'encourage oya directement amebino mobimba mobimba na longwe na kati ya salle de bain to bimi isu to komi na chambre ba parents wana bo mona nga na okota couloir na sima ya chambre ba parents pe ozomona ke ba voisin pe baza na sima so olembi no kovanda na chambre ko bimba pe libando beta tout otemika na fenêtre ozomona déjà to kitite ozomona balcon pe eza na chambre deux balcons eza na chambre so sepeli po bimi na balcon oya awa. Oh là là. Na fond bien. OK, moi balcon yango yo. To bimi na balcon chambre, balcon liboso yango yo. Ose hotelemika boye, ozozo mpepa libanda so mununge ezali, Et donc en commentaire ça ka ezate parce que vraiment babi ozava très à l'aise na ndako aboye, très à l'aise eza na deux balcons, balcon susu obimela na ndenga boye susu na ndenga liboso wana balcon na ndenga sima. Osko balcon na ndenga liboso biso to la sabino ka parce que babi basomba elo te fo fonga ka totala yango biso va to ba TV za radio TV za bilili yango bilili lo ba place na biso bilili lo ba na place à Doli à Kambi wana to za skoyo na balcon ya chambre ba parents za deux balcons balcon liboso na balcon sima to qu'est-ce qu'on a couloir pour totala ba chambre o eza na premier niveau awa na couloir awa to moni eza combien de chambres na o to za kati ya couloir chambre sur la côte o chambre bana to za chambre banane o chambre bana bino momoni eza pe na balcon chambre bana pe na balcon ka ndenge bozo mona balcon yangwana na chambre bana na fungola OK chambre bana pe na balcon to ke na deuxième chambre du sous ka na premier niveau o chambre te si te OK cuisine yango yo cuisine na premier niveau yango yo bomoni cuisine yango yo vraiment commentaire ça ezate bino momona ndako libanda to uti na sima pe to kuti na kati diva ba diva we sud moi sambongo ba bi $300,000 c'est quoi to ebi va le pango vraiment ndako vraiment sepelisi o pe chambre mususu ezapeli susu kaka na salle de bain bozo mona o to zaka na premier niveau non total il y a deuxième niveau te to zaka na likolo oh premier niveau toi na premier niveau non comme na deuxième niveau te yango pe ezaka na petit balcon nango yango wana pe lisusu yango wana bozomona biso vraiment tolakisa bino parce que toyebisa bino ke TV za radio TV za bilili babi musandi le kamaloba nebele vraiment babone na biso bo s'abonner bokoto ba onso baza poso soma mapango ya bien mapango ya propre bo s'abonner kaka na la personnalité TV bokozala décité. Oh chambre douche ba visiteur yango vraiment papa prévoyait ki nyonso soroza mupaya douche no yango wana ya ba paya yango yo commentaire vraiment rosalezate miso ezomona babika ndeka TV za radio TV za rabilili wana biso to bandi kokita
biso kaka nde tolobaka tozalaka wana mpona kolakisa bino bamapango ya kitoko bandako ezotekama bosenga biso tokita na quartier bibwa na commune Nsele tokiti bozomona toza na deuxième niveau au salon eza na deuxième niveau oyo osomba ndako vraiment salon ya premier niveau eza mpe ya deuxième niveau yango tokomeli tozotala mpe bachambre oyo ya deuxième niveau nde bomoni salon nango mpe eza mpe na balcon yango na ingénieur métier abendeli bino biso tokoti su na couloir mpo totala bachambre boni eza awa na deuxième niveau oyo chambre ya bana oyo mpe chambre ya bana bomoni chambre ya bana commentaire osala te yango mpe eza na balcon nango chambre nyonso eza awa eza na balcon nango tokei su na chambre mosusu kaka na deuxième niveau ozomona biso ke tozolakisa bino bachambre moko na moko oyo eza na deuxième niveau oyo eza mpe lisusu chambre ya bana to ya bavisiteur oyo mpe ya bana lisusu so oza ya bana ebele vraiment ozala très à l'aise chambre ya bana yango to yo moko kaka ndenge okotya kaka ndenge okokabola biso tozoloba selon nde moto atonga ye lopango na ye so nde atonga ye ndako na ye nde biso tozoloba kaka parce que tozozwa bilili nano basombi yango te oyo sikoyo mpe oyo mpe place ya bavisiteur batongeli bango bakokosokola esala vraiment bien makasi oyo mpe chambre ya bavisiteur chambre mpe kaka chambre yango wana bino mo bomoni ndako yango vraiment eza kano ndako yango eza vraiment propre kitoko toujours baboni na biso ya Personnalité TV bozomona bandako ezotekama awa na bibwa vraiment bazali na raison kolobaki eza vraiment bibwa capitale Nsele bino bozomona mpo nazolinga kotia vraiment commentaire mingimingi te parce que bino mo bozotala bino mo bozomona TV eza radio te TV eza bilili ezoloba na place nanga moko ingénieur métier azobenda na biso bilili ya clair mpe ya propre bosabone massivement awa na la Personnalité TV wana moni déjà papa nanga Bazembala asabone matata de Bundes place aza vraiment bambote ebele biso totalaka bandako oyo ezotekama awa na commune Nsele na quartier Bibwa tozo continuer kaka tolia Kambila s'encourage toujours wana mpona koservir bino bosenga bampango ya commune Nsele na quartier Bibwa naza toujours wana bozomona étendu oyo bazomorcelango bazokatango ndambu naza toujours na agence ya IPSEP donc 1000 solutions apesa bino ba solution toza toujours pe accompagner agence Mabe 0 bazotambusa biso awa papa na ngai José agence 1000 solutions ko expliquer ba abonné na biso bazotala biso le pango étendu bazomorcelango combien de mètres sur combien peut opesa prix à morcellement au moko bazomorceler. OK. Awa ezali le pango mobimba ezali 80 mètres sur 50. To morceler yango bande moko tobimisi 2 parcelles ya 18 mètres sur 20. Parcelle oyo ya liboso awa si etekami. Université. Non, université eza juste na limite. Okay. Donc parcelle totale est bandit juste derrière l'université. Ouais un peu là. Donc place est bandit et derrière l'université et c'est 14 mètres sur 20. Première parcelle est déjà au Somba. Si ka oilandi ciment. Ezali 14 p sur 20 et l'autre 20 ans bâti combien 25 000 à discuter. 25 000 à discuter. 25 000 dollars à discuter. 20 000 et les kanango. N'empêche, c'est question de coûter un acheteur. C'est question beaucoup d'un acheteur 20 et 20 000 dollars et les kanango na 14 c'est combien? 14 sur 20 à 20 000 dollars, soko sololi et les kanango. En plus, au etikali koto. La katikati awa totiki accès à 5 mètres. Accès à 5 mètres. Toba en amir, tozo à 17. Bon en amir ya koto à siba autant c'est tama. Oui, nanda oyo. Tozo à 17 sur 13. Tochango 18 000 à discuter. 17 sur 13, 18 000 dollars à discuter. Il y a 17 sur 13. 17 sur 13, 17 sur 13, 17 sur 13, na oya suka. Donc, où ils ont la vie, ndako, banango 20 000 à discuter. Où ils ont un terrain vide, déjà 18 000 à discuter, 18 000 à discuter. C'est question client, il y a tout coutana, tout ça, le débat. Ok, 17 sur 13, oh, bon, mon ndako, on est dans le coin, babi 20 000 à débattre. Soit mon monnaie à 16 000. On peut négocier. Oh, à 18 000. C'est négociable. Oh, ils ont terrain vide, babi 18 000 à débattre. Soit 14 000 pe mon année, ko le kanango. Papa 1000 solutions to boy na biso parce que bato baya kama yo le baki 14 000 mutana na 14 000 acheteur à boy na proposer quelque chose simba na matière ya vente dernier prix ezaka pas acheteur ko le sika ko le basuka na ngai
18 000 ou 15 000. Mais ce qu'acheteur a, on peut sa prix, tu vas trouver terrain d'entente à faire et salami. Donc, prix achat, ils ont mis dans ma beaucoup acheteur. Donc, au départ, il y a des ok, prix à départ, bobang à la binoté, babonnet, bobang à la binoté, babi basola, kaka. Il faut que sola, bobang à tes zabalambo, congolais, na congolais, ou boma la bisoté, hein, au CP, le carreau soli, posé. Parti non, il y a le pan vraiment, tout ce continuer car rota la mapan aux autres kama. Ah, on a commune en scellé, na quartier Bibo, bino mozo moni le bas papa nangai José le qui est commune en scellé, hein, capitaine d'Angweza Bibo, bino mozo mona parce que on a bon d'ango comparer, hein, d'abord d'ango comparer tout à moi, on a bon tout à sous. Batu na ramanda chante pour yende via za rememe koto. Pour via za ramanda chante parce que chante ça va bisa bango que non place à zo mu pepe za na Bibo. Donc Bibo ndema tout na ramanda chante biso tout tambola kana bango. Babonné na biso sur la personnalité TV toza toujours car na Sima Sébastien bato ba yebi Sébastien la place au Bungate toza ka deuxième avenue toujours ka pemé na boulevard toujours continuer quand agence 1000 solutions na agence babé 0 bozo mona que toza va en avenue mora propre avenue mora plan papa na biso José pour expliquer biso le plan ça combien de mètres sur combien pe bazote kango combien. Oui, parcelle les alliés 25 mètres sur 30. Nous divisons par deux, donc 12 mètres 50 sur 30, côté à vide, côté en côté à vide, tu tiens 35 000 à discuter. Côté à vide, nous avons 35 000 à discuter, nous avons un espace bien, 35 000 à discuter, si nous avons 30 000, oui, 30 000, tu as ça à faire. 30 000 toko ça à faire wana j'ai meti azobenda na alaxa bango babonné abiso étendu en ndenge ezali o bakati 12 sur combien 12 mètres 50 12.5 12 mètres 50 sur 30 hein 12 mètres 50 sur 30 bino bozo mon étendu en ndenge ezali toujours quand na sima il y a Sébastien bozo mon appel eza na avenue vraiment eza avenue mora bien mutuka ekota nango bozo mon ke tout droit vraiment plat va. Oh, ok, au monde a vraiment qu'à venir moi vraiment bien, à venir moi posé, à venir moi propre, et là qui toque au macassi, et là voilà qui toque au macassi. Babonné à biso sur la personnalité TV bomoni qui doli à Kambila Sankoroise ya qui vraiment ko zo bino mapango ezote kama na commune ya Nsele na quartier Bibwa bozo mona va mpepa mbula bandi yango esali ke to tika va ko ta mapango parce que mbule yoko baby ça to za na biso mapango la accepte no ebele to ba kisanga ta semaine na msu bomona volume 2 ya Bibwa po vraiment mbule e yindi likolo yango nde tukati na pesi bino merci na moni wana mama Doris Lema la personnalité place za ba motebe na bosa été ambisi bazabakana moté maman général John Kimbabu na moni Gimva mabadiva Westwood babi moi sambongo na kata London City na bosa été Alex Matoko liso nzambe ba motebe place za papa na nga bazembala na moni Ricardo Kalume Bundesbank na kata kino ba bon séjour na yo penza na bosa mpete matata de Bundes batnu soit biso partout dans le monde na libino makasi bon s'abonner massivement à la personnalité TV et que ça rend vraiment bien sûr bon s'abonner parce que awa esika boso ma pango na kimia awa vraiment pango balakisa bino à la personnalité TV et ça ma pango ba conflit to ko vraiment commissionnaire oyo bazana mikanda na bango na pesi merci na agence Mabé 0 na agence 1000 solutions quand il s'est mis que so boye pemene bozo ba solution banda ko ezana ngo beye me botaka mvula ndenge et baby si biso na ingénieur métier to komo kangana biso bisaka tozozonga bye bye tout le monde à la prochaine numéro.